succès. Oye kuta sila tala vomi osila na makamba satan mais soko sili na makamba nzambe nzambe abosani yote asila kala to bosana ya chaka ayela so ba jemo oboy cha vers likola TV oboy na ba mekato pam pam ba vida kala Mbalo baki tokoye babango na bilembo na bango pasteur mbamba achaka chokwa tela zika boum. Conscience on a conscient qu'il fallait pour remettre la vie en moto. oh asa na ngenge na ye elingo lo bateke soko za na ngenge ndo leki batutu soko leki batu nyonso kasi leka ka république mobimbati apesa biso ba damas to ndima ye kenga na pemi na palais aye otikela nga saki aloso nga bena ala kana ngola nga na ngole aye otikela nga saki aloso koto yo mae mama nalela go mama yoyo nalela ge ni mabiala oya salaka la bonne musique soko salaka la bonne musique tena ko dénoncer yo ke o échoué pour nga na inspecteur en kunga na kangaka ba fo ba chanteur et mené ya mutalo bangate. Merci messieurs et dames, merci à vous d'être toujours connectés sur Stone TV. Merci, ça fait du bien 2021 de recevoir des grands. Voilà, je suis là avec un grand que vous connaissez très bien, au nom de Sweet Télé. Donc l'un qui était prêt, donc celui que Kester appelait valise. Donc Moutoua Zalaki au prêt à Kester pendant des années. Voilà, tous en a Léona Platon Abisso avec Viking Poto. Je dirais déjà big up à toute mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Derrière la caméra, je vois Viking Poto, plafond de Paris. Et pourquoi pas à toi les boss, Alberto Kalele, donc depuis Paris, mes bras honneurs à toi et surtout à nos partenaires et tout. Donc je vois Dadi Balela, Motema Nacha, Mamimi depuis Paris Wanagaman, de Valdi Chaba, donc bah, tout, vous allez toujours connecter. Surtout, il faut s'abonner massivement, voilà. Partagez l'émission, vous aimez, donc voilà, c'est un peu ça. Je suis là avec ce télé-ci, parlons un peu de l'album Chiffre 7, pourquoi Chiffre 7 et voilà, ces journées dans Luanda, comment est-ce que actualité na Kinshasa est-ce que orchestre Zakara Netu Ibelagi to ba mise ba kimi. Voilà, on est là avec ce télé mais avant tout aux oyer je dirais avec un pour tout balancer dans nos images Pollution et même la cabisso maladie bosso topé et même la cabisso maladie na liwa environnement malsain et bomaka Tokeba Tokeba. Un grand merci à vous, on est de retour, j'espère que ça allait bien. Tout Balingara, Victor Eleison et surtout à ce télé-ci. Là, je vois directement Lisette Massamba, Igor Nzedi, pression, donc bon honneur à toi. Directement, je dirais Botard de Bondia, ce télé-ci. Ouais, Botard de Bondia, Carlos. Santé? Santé un temps. Pépélé vraiment, donc santé un temps. Merci à toi, Toto les gars 2020, voilà, tout côté 2021, tout ça là non balance, tout ça là non analyse 2020, souhaitez-les c'est positif ou négatif? Bon, moni 2020 na ko loba positivité, na ko loba négativité, eza makambo eza universel. Eza makambo eza universel, monde mobimba tozwa ki o ba lobaka arrêt. Donc stop. Donc monde mobimba business, économie, nyonso, culture, nyonso mututu azaki stand by. Jusqu'à maintenant, babilo comme monsieur comment kozonga goutte à goutte. Tu vois, ezozonga bena ndenge zalaki te. Bonga confinement ekanga inga awa na yiko la famille ponga kini eza boulot. Famille nanga bazaka na Luanda na yaki kandenge zalaka na ravitailler famille pour 2019 na travaillaki trop. Donc nazalaki penza en cheval na ba province bato bazalaki na chassa ba mona ndenge orchestre nanga même yo mo bande ko mona ngo na travaillaki trop et puis pour na sili s'appelle chiffre 7 pour chiffre 7 na ba calcul nanga bon grâce à Dieu est tombé juste pour nga na bande ko linga ba mission nanga na kini ba bande ko linga chiffre 7 bima na 2020 mais na ba calcul nanga ezaki que chiffre 7 il fait bima na ba 2021. Pourquoi? Pour 7 fois 3 est égal à 21.
Et puis nga naza elembo ya 7. Souhaitez ça chaque chiffre 7 pas mbaté pour naza 7e ma famille. Et puis na botama dimanche. Donc na portugais ba robenga nga domingo, na lingala ba benga nga enga. Vous comprenez? Donc na botama na 7h du matin. Donc naza 7. Bon, nazwa kam likanisi wana ya chiffre 7 et pourquoi? Na mona na générique ya Victoria Bina filé. Générique où il y a Victoria Auto Sala, il y a longue histoire. Dans King Kester Menea, on parla de lui, donc certes, Yango Vienangai, Kwangolo Zonso, Biso Bapeti na Yoto Zali, Atari Wambi Fumumpa, Totika Yote Togo. Le numéro petit naï? Oui, Ngala Petit Naï, Ngana Malette satellitaire. Ngala Petit Naï, Nawangana Te, Pongana Betana mouvement souterre. Nasi Salisolo n'a expliqué. Au moni, Navandi, Nathalie, Nalobite. Et mené à Tangaye Libiso Bavarez à Marseille. Apesanga numéro 7. Ce que tu as générique, Hermoro, pour n'avoir rattrapé balle, Hermoro a mortir ballon, na pesa mon Congo bazo vena numéro 7. O yemo wa ye baka na ba calcul na ye donc petit on c'est que Ronaldo nangai c'est que ba oyebi bato ba la travailler 7. Bon siko apesinga 7. Na UP7 na latina yeba kite na la petit tala 20 ans passé na la petit tant to komi na makam na biso moko na vandi liboso na chaka album oyo komo na ngo cuidado ermo na bandanga nanu na plat du jour Nathalie na che cuidado ezo sonné te to salila ngo ba promotion tant on a yo cha chiffre 7 donc et tout ina makambu nanga donc naza 7e ma famille na botama na 7h naza série 7 naza lisusu dimanche 7e journée donc natana chiffre 7 et tutiko et mena ilanga pe Varese numéro 7 et tutiko na chiffre 7 et puis to komi na 2020 ba mission na ngapo banzembo presque c'est là qui album elinge bima bo covid stop na vandi na boule na bion 2021 fona bimsa na bimsa album na ba plateforme nyonso et obima les 7e mois na 7h. Mon bang ezalaki na part na yo de bege ote ko perdre musicien mon ko dagi leader na yo dagi chef d'orchestre vraiment et surtout et voilà moi ba murmure et le ba moi trop on dirait moi sacrifice pendant l'album 10 on peut on dirait le 18 on s'attendre que même sur décembre et voilà peut-être que banga ya décembre ne ba fali ba chaki beritier ba chaki moi fous on a ben en 2021 bon ngana ko banga elo moko te pourquoi pas bon tous les Congolais dans le monde au ba olandanga ba Congolais nyo so baza ba musicien mais ça podium oko kosa litoité même yo ndengoza awa Carlos mutako koso na litoité mutako kosa neti venanga gi elese na lito ya zate Congolais nyo saza musicien mais lo kezanga ka bino bozangi na podium te biso na podium bon Congolais nyo saza joueur oui bien mutu moka ko kosa to mutango totala ka bale tota longola ye bola safute akingani boye neti nga siko na bana ko mona kaka meshak elia grand pour aratakati ozo comprendre soko kosi Congolais au kangayo ngana bangelo ko tenga na osala la bonne musique et bimi na plateforme et bimi partout Congolais oya koyoko azana lito ya ko comprendre o jarni musique souhaiter les sabeti neti bato ba uti ko yoka environnement na kena bango na modèle moko boye ngana vanda na Afrique australe to na ba jar rebelle ya ndule Afrique ye mo azana ba jar rebelle mais biso ba Congolais toza ba père ya musique africaine non bangelo moko te oyebi ermo nga mo na vanda ka penda boye na coin nazo ka album se bimi petit bina fila beti danger na vandi ba ideni ni peto ya kei on dirait ready mais ready ya kilelo ozo comprendre pour Congolais pour yeba bien biso tobeta ba musique mo boye tobeta ba mboka et cartona et simba tobeta ba longue histoire et cartona et simba to yebi jara musique ndenge kendaka ezate net ezo kendele longa na bangani yebsanga Congolais ni naza na danse lelo
Voilà, aujourd'hui on va dans la moto à Ebele, Kester, Emenea, et voilà, Bino, et Kester accueilli après départ naïe, est-ce que Bino ba naïe, et ça n'a moko oyo, azo ça la ampleur, tout le son air, on a Kester sur batulio atelier, na Zénith, tout na plateforme, les londes, tout le monde a monde commis monétisé, YouTube, tout na plateforme, surtout moto ça la fierté à Emenea, Azali. Bon, Vandinaye, hein? L'homme de chiffre 7, hein? L'homme de pourquoi nazolo babongo, pourquoi pas nga na otambola na ba principe nga ko sala promotion ba masala ngate bango be basala ba promotion ngate bitumbande la kisa congolais na lobi congolais yu manandule ala raté congolais nyo so na litoy donc nzamba sala biso ba congolais compliqué et puis place na félicitaka nzambe grand prêtre créé donc les grands artistes à majuscule yéwana créateur colo idéologie biso to akaba ba petit artiste na minuscule ozo comprendre biso batoto créer o comprendre congolais ko saraté donc nga ko sala promotion ba misate o vandi na ye chiffre 7 boko yoka boko comprendre nga idéologie na ngeza laika ke nga na za miseka emenea nga na utana nga na balemba muzika na nga na ba quartier ba musique na biso ba tinel na ba masa na nga ba bogisi bompema ba masa na nga ba armangolo ba kufa ba masa na ngai ba omba na chako ba efafe ba Martin Mataba ba Roki Azaro après na kena ngaki sangani na université kuna na faculté ya sciences sociales na ba masa na ngai ba Bertin Awazi ba Fidèle Watila Kose to sala ka pe squadra muzika na inikisi ozo comprendre ngana utaka na ba musique moko bo direct emenea ti lelo 100% indusa emenea mais ba misa wana na ningina video ba misa wana ba deux leaders ba miso ba trois leaders ngala kana leader mo ke menea yango na laki malette sampayo abete pa ya emenea akendeki er mo ke papa wemba gejo abete pa ya emenea akendeki er mo ke papa wemba Zoé abete pa emenea er mo boyebe akendeki pe na quartier latin bango bana mélange ba hybride mais ngana benda o ba bengaka molangi pembe 100% Kester boze la chiffre 7 pourquoi nazolo ba chiffre 7 Emené avant ya ko recruter biso ba souhaiter laisser à sala 7 ezrego ozo comprendre 7 ans mikili biso expliquer bango mamuke ba biloko chana kata Victor Eleison malgré to koma pe wana place ni niveau lelaka place malette kenaka zongisa biso na mo histoire pe ça la bien ba doit comprendre que va na souhaiter laisser mo mémoire malette avait si effectivement ils ont marqué wana na bi ke voizaka ko kimate voye ko kimande ni ngam to na vandi ne vala malette to la idée ngo bala iba malette ngaki malette te ngana signora de patra homo dudu de patra mona soute yaza na Irlande yaza drummer azo sala album na ye mutaoyembele ka malette ka souhaiter laisser mutaoyembela e et certes yango bisiko zali misa tantôt na misika fourmi karaté on comprend ngana ko boya te osengi sanzo ou osengi ba vocal tout au chana Victor Eleison merci nabotolo ta micro ti ça a un plaisir ba tout ba tala yo na bosani te donc ba tout ya Belgique na bosana te ba Chantal Bakou maboso une bonne honneur à toi là où tu es donc yembara na ba tout ko tsana ndeko na yo mais so ta pe mutu na ngai est-ce que yembara na ba tout na yo ko tsana ba ko tsaba boss Alberto Kalele ba Trésor Nzezi donc ba tout Carlos Ozo yembisanga deva boss joli mokonza masolo to pemi na yo boss joli J-Club mon côté na kati ya kazenga ekokai na makambo omoni soko koti awa ndenge na kosanza soko koti awa tango tokokoma na bapibisa bandule ndeko ya comprendre qui est boss joli J-Club J benzo ya majuscule ya munene iye wana nde boss joli Mariana venez oh chérie Mariana venez oh chérie Aya munganga sauve-moi wana ezalaki na mauso yeba eloko yo lamu car Lewis esalaka pasi mingi na motema yuyu tumbwe na bolingo esengi tendresse esengi boyokanyo
Ataya tonda ba mengo lokola re ngumba ya Congo. Wana na cigarette. Ndenge ye galula kayo. Ndenge yo kanisa kate noniere. Mokolo wana mama na rompa Mandela. Mbamoni bino na ye boleki ye. Mbozali kozingana ekopi wana na mimo ezebele ezabe na nzembo moko toyembaka ngana vie nazo zongisango bonus à chiffre 7 nazo ça la pe ba téléspectateur bien à la fin ni ker ni eloko moko kabiso de tozoyemba papa na mwana ngana lembi na ngana ko bondela yo elanga yo toloni ngai na yo Piero Chini mama Piero Chini mamaga nalinga yo mingyo Chini napusako bondela Chini tikalo lendo poto vandana yo nakimi pasie Nake ikobuka fololo na zamba. Vous comprenez? Wana sikoyo Piero Chini. Banzembe ze belé neti les 30 na robeta vraiment ata ba fait chanson hein. Merci à toi, c'était c'est très bien dit. Voilà, et ça liba trésor Trési Makwiza donc plaisir voilà. On est en direct Lelo. Voilà, on va dans la mallette. Lelo est rotalara ba frère na onyo surtout. Et les 18 tout le monde a des disques et tout bima il y a Fali Poupa il y a héritier Watanabe et tant que pour ça la disque et tant que d'ici là tous allons est vraiment sur le marché chiffre 7 oyogi non ba disque ya bande on ndengeni nayoka bango bien au moniteur on a lobaki nayoke na landaki venza nayoka ki bina filé na sepela ki coup de chapeau ngana lingaka la bonne musique muto azo travailler bien suis fier donc fier na ye ma mérité na Fali yoka nazo kende nayoka ki Fali babiloko nyonso ayembaki donc nga nayoka na échec na été depuis banda ti lelo nayoka na échec na été nzembo msuna uti osepela nango ayembelaki Mopatas vient na biso Mopatas coup de chapeau et certain na yo yango yo Fali Poupa na uti koyoka héritier mikolo yo mais nandimaki teke ezaye et puis nandimaki te akosala boulot wana boulot wana asali epa na ngai epesinga ba chair de poule comprendre na yoki riche petit na ngai masa na ngai po bino baba misa na ngai na ndule mais coup de chapeau faire n'en parlons pas eza ba classe na ngai ya ba voix na ngai ozo comprendre yena na choate ngana lingaka oya sala la bonne musique soko sala la bonne musique te na ko dénoncer yo ke o échoué pour ngana za inspecteur en kunga na kangaka ba fo ba chanteur et mené mutalo bangate. Merci à toi inspecteur à Congo quand on va faire chanteur d'ici là on est tous en akati LDA Luanda d'ici là chiffre 7 obima ba correction ma bele mais ba titre nini to mo da environnement za nakati à part environnement ou apporter nini voilà la musique po le bino wata batu boyebi moi trop bovanda pe mena kester bolobara tautologie za la musique et voilà yo sibo yo malette obim sa disque et le nini ya sika ko apporter batu boyo ka ba se souvenir sur maman kester te bon tozo apporter ka kalitoi hein et yo ka bien monta on a que richet apporter lo mo na okinse momoko ayembi na bailo ready un temps ngape na yembi na viena nga Luciana Mobulu azalaka ba koto to yembela ka Alex Fumunsi batu bakoyoka et puis batu bakoyoka nzembo na yembi duku wana na yembi yango ngamoko na yembi duku eza rumba na yembeli hein Beka Blaise Kaba clip nango yo sala makote wana hein na yembeli Beka clip nango yo sala ma Luxembourg batu balanda ngoma duku et puis na yembi Modoko Katafumbwa et puis na yembi pe David Jelonzete ya mbongo David Jelonzete ya mbongo clip nango zo sala makala mingi te awa na asir côté na sala clip
okozala okomona yo moko. Est-ce que lelo tokoza suba nzembo nde tomonaka kala epa na vene so balei bazamba bazoyembela juste réalité ya mokili ndenge ezali lelo nayembi environnement sikoyo nalingi na décortiquele yo environnement nayembi à 95% environnement mal, donc à 95% environnement malsain et bomaka. Tu vois, quand on dit l'environnement malsain, c'est que au moni etando oyo eza na salité. Même l'état zobo yango, salité pesaka ngungi, salité pesaka typhoïde. Vous comprenez? Ce qui to bongi si bisika na biso, ba paya bakoya comme ba touriste. Bakoya ko vérifier. Aussi comme l'hôtel de ville de bon. Non, ngai eza inspiration, moni ngai na zo comme l'hôtel de ville te. Nze moni eza chanson moko universelle. Na beti yango moi un peu. Vous comprenez? Pour na bato tout va se retrouver mais soko landi yango au kansaneti nazo yemba na portugais mais za lingala. Na beti yango jarona pourquoi po tozo mona ba ninga mususu ya bamboka mususu. Bazo bongisa bama belé na bango, bamboka na bango, ba environnement na bango, ba prince na bango, ba infrastructure na bango, bazo bongisa ba jardin, bato ba comprendre raté. Bato ba comprendre raté que utilité ya jardin zani. Et importaka nini na vie ya mutu, oxygène. Mais si là où jardin zate, environnement est malsain et quoi apporter les binonini maladie. Vous comprenez? Et puis dans nzembo wana na boaki mutute na yembi kaka environnement. Bon banzembo musu na koboka bato ezali nga ba chanson oyo nga na mona kango epa na ngeza anthologique na koboka mutute nazo yemba pona conseil. Omoni ndenge ba vient na biso ba verkis ba yembaka zamba 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 koboko la kabibwele ngasko na yembi environnement à 95% environnement malsain et bomaka mutu faye ba kobongisa environnement na ye omoni place oto ye pa ya c'est joli omoni pona ni bato bazolanda ozoka na moi mupepe pour environnement ezali mais soto ke na place oyo environnement za malsain yo mozo sentir que moi ba gabiole webi gabiole moi kumpaku circulero ezawana moi solo o vandate o toilette moko boye dale kenda mabe o vandate o bota ba typhoïde hein o ba panzi fulu neni fulu na ba panzi est-ce que ba oboka matiti wapi emene alobaka ba oboka matiti wapi bo sangisango to yebi ba mère na tanga kala ezako mona akomboli po comme ça environnement na ye propre akomboli atimoli libulu akundi trace mona na te po filmer wana eko comme ça sous makambo ozongo ba melelo eko mo mona nga moi momi mo akomboli achango ka quelque part eko mo bimsa gabiole environnement comme malsain de biso to yena banzembo wana po ba to ba comprendre qui est souhaité laisser mallette satellitaire yemenea emenea ya kana banzembo loka banzinzi ozongo ba ngana zo landa ka lokolo emenea ya kana nzinzi oyebi ba conseil za nzinzi bongisa mwasi na yo ebele ya mbongo yo kozwa kaka na basi yo bayina mabala eza ba conseil jo mususu tanga mona na zwila na ngasoka yo kinzinzi ate na pele mer kabelo na bongisa mer mwa bambati mwa bakola mwa ba basket banini mer pa ko makana eti na mona na balabala ozo comprendre. Merci à cette télé, c'est bon de dire pas voilà non non message moi website le pasteur Denis Lessi Motanzondo, elle confirme que tous les musiciens sauf Fally Ipupa binonio surtout à Kester bon sila besoin de succès te mutameli bino mamutu za Fally Ipupa vrai ou faux bongo ya zana succès église ne zara bato bazana succès ba mutombo omona te makambo oh ya zana succès ya okana pauvre mamolangi ya succès oyeko ta sila tala vomi osila na makamba satan mais soko sili na makamba nzambe nzambe abosani yote asila kala to bosana ya chaka ayela so ba jemo boy cha vers likola tv o bona ba mekato pam pam ba vida kala do e koma iti ba komi so kwalere akomi ko kwala risumatu bosana makamba pam pam na bosana bo wana baskiver makamba nzambe ya okana ba mutombo olega osokenda kishasa mikolo olega na limite
hein so uti 7e rue okende lemba tala na gauche au moins na église ça la ba plainte ti na babalabala ba TV partout ba église ya mona conscience on a conscient qu'il fallait pour remettre la bino moto oh azana ngenge na ye elingo lo bateke soko zana ngenge ndo leki batutu soko leki batu nyonso kasi leka ka république mobimba ti apesa biso ba damas to ndima ye kenga na pemi na palais aye otikela nga saki aloso nga bena alaka na ngola nga na ngolé aye otikela nga saki aloso koto ouais ndenge nazo expliquer yo Carlos aza danger abetaka bien na yebisi yo babolo ba bien na ye na yebisi yo mais beaucoup misango na ba excellence te vous comprenez vous ba tout ba leka bazalaki oui ba to ça va succès pas danger bazalaki mais lingi koloba te ke lokola ye passer Denis le salobi boy c'est les promotions na ndenge na ye nga na yebi ke mona ma abetaka danger mais ça te kale sakabiso tout nga zanga ngola na liaka kwanza ya kolesa ngande bango bale à franc congolais. Vous comprenez? C'est différent. Voilà, là c'est l'ambiance de l'émission. Merci à Viking Poutou. Merci déjà à celui qu'on appelle donc le boss, c'est l'unique Oyo Salike, Valère et à Koukaï Matalissus avec J-Club, le boss c'est joli. Voilà. Un grand merci à vous. Surtout à Dadi Mbala, donc Montema Yanacha Mambimbi. Un grand merci à Valdi Chaba, Lisette, Massamba, Igor, Nzé, Dépression. Mes bons honneurs à toi, Léonie Mabiala, serre propre et à parler quoi. Voilà. Grande sœur à Lingaraboé, ça la bien Anamabi, c'est Doukia. Mais bon honneur à vous. En tout cas, vous s'abonner massivement, vous s'abonner et surtout faut partager l'émission de tout le temps. Donc voilà qu'il y a le directeur. Un grand merci à vous. Donc voilà, souhaitez-les solidaires tant que mallette satellitaire. Tout en musique à Congo, tout en ayo. Talasco caméra le rôle africain pour tout. N'a pas continué surtout avant na simawana. Tant que mallette satellitaire, yo to rochaote. Comptez ce qu'on a musique à Congo. Les premiers. Autant on a 10 premiers. 10 premiers à bateau pour la musique bien. 10 premiers à bateau pour la bonne musique, néo lobby. 10 premiers à bateau pour comment moi bien. Et puis 10 premiers à bateau pour ma chanson éducative. Oyo tika la rande ngozomona libela. Voilà après 10 ans 20 ans tato la raté. Banzembo tika la F ngozomona lelo. Premier musicien. Tengana autant à 10 premiers temps. Ngatanga ka ba musicien nyonso basalaka musala ya bien. Ngana za spectateur te. Naza fanatique te. Mallette satellitaire. Landa, ngana za musicien comme bango. Mais ngana yebi ke ba congolais basalaka la bonne musique. Mais la bonne musique eza oyo est menée à bandako la sabiso chanter avec les gens. Tu vois? Donc chanter avec les gens. Ça c'est la bonne musique. Donc au salinzembo na yo bana mike bakangi taneti bana nga. Taneti bana nga mso babotama na bango awa. Mais ce cas où Mbanzemba Fali Poupa na télévision, au sentir rien neti à Outa Congo. Neti, mona moka mundele, na mona ki publicité moko ezoleka na TV awa ya compagnie moko ya Congo moyena lobate pona ba censure. Ozo comprendre. Bage ko sala ngoti aux États-Unis. Mundele abini ba pa ya ba congolais. Ça c'est du bon. Ozo comprendre, chanter avec les gens. Tu vois? Ce qui musique na yo, batu bazo s'adapter. Que ça soit aux grands. Nga na uti une école ya musique, université munene ya musique. Biso balakisa biso chanter n'est pas crier, chanter à sourding. Balakisa biso ba lyrisme, balakisa biso ba pentatonique. Oyo nyonso ba pesaka na ina, nga na tanga yango pa kester. Kester azalaki professeur visiteur na université numérique na Irlande. Donc musique na yebi yango ya azarte. Nako s'appelle musique ya azarte. Na c'est parce que mamozo ipsa biso. Oza bano bata bangolais mais ba yemba airmo musique ya ba Fali voilà. So na olinga otangela ba musique o bana na yo ba yemba ya ba musicien congolais voilà. Olinga na commander. Ni do ko to koma mbala moko place wana. Ba yemba ka à part na nga mo po bana nga ba fanatique menea. Ba lela ke ser fa. Baye bien bongo na sala yango na palais. Baye bien po avant nous na sala vidéo. Il faut baye bango na palais. Na répéter pour moko kutaza drumer. Na l'axe drumer. Donc moko kutaza drumer comme na les rois à drumer. Donc baye mbaka petit na bina filé. Baye mbaka Fali. Baye mbaka Ferré. Wana ba génération na bango ba petit. Et si on a bana nga baye mbaka ngwana eh na petit na nga Fabregas. Bana nga pe baye mbaka bango. Vous comprenez?
ne Emenea do apare Emenea ba yemba mutu mususte po bango balandaka makila nanga Emenea kaka bango ba yebi mutu mususte Frère Emenea ba yebi bon neti nzembo moko na yokaki lifantu nanga zoyemba mais kokanga bien te yebi ka kester yebi ka kester bango ba Robina za na banzembo ngala yebisaki yo awa ke banzembo bayembaka soki yo yebi nzembo Robino to yemba ngosoti musicien te ngala journal na petit nani innocent bor moko boye bana nga babina bon Ibrato wana petit na nga ya kati kutu donc moyen to kutana te poto ke kutana kini. Un grand merci à vous. Toi la caméra, un mot na batuna, surtout na producteur na yo, na batutu balingara yo, batutu balingara souhaiter les donc batutu ba souhaiter na de loin ou de près et ça la bien moi remerciement na bango. Bon lilo bananga soka na linga ka ke to sala ngona ndenga kati. Po na ndenga kati tant na sala publicité à plan ndeke bien. Merci donc tout ça déjà voilà comment est-ce que ba grand prêtre mboka lo ba boss joli bossa la raboy batambong botonga rapé tout le monde rapé ba site touristique ya boya kitoko boy bana potone ba ya ba pe na bango ba Lisette Mansamba ba Igor nze dépression voilà tout ceux qui s'en a souhaité totonga na ba tout à l'heure la caméra na bana sko ya lwana ko bango ni boya ndule bango ni boya ndule voilà donc mon message mon clé na bana kuka bana Kazenga bana poto pe bazar le ba trésor 13 makuiza garçon de disques donc il faut malaka ba tout balinga biso nous les avons les 30 non ouais les 30 les 30 fermeture ya bonne année moni to uti na ba année moko ya ba stress ba to bakufi trop musicien yo le ba musicien bon question ana eleka ki mais ozong singa siko musicien nga nalia été ya za chef d'orchestre ngana zaki na voyage na yaki mission moko Luanda rapide na zongi na kuti petia daya na ba maladi ka mike ba typhoid na yepe na Luanda na yeko kuta susu ya mwasi ba maladi ya mike kaka sukaina pe akenda donc na kundi na kini na yepe na kundi koto chiffre 7 ça maka te non liweza normal lilo ndenge to solo na yo degré pe ba disque mo changer ba combo donc mon ndeko mi recommandation spirituelle te to bandani le ko luka to ba kombo ngo oyo kufanda ozo comprendre oyo kufanda e fandi mais liwa ngapi na oleka wana eza rendez-vous ya biso tout mais ngana zanana bango ba devancer biso kaka ba bongisela biso ka esika ozo comprendre donc na pesi ba mbote belé nanu na wana za ser na ngai na benga kinkana wana nkana na ngai Lipasa na Belgique Chantal Bakuma Bosso bisi ozale certa le seul et l'unique o ma soutenir ande kona yo moni ndenge za na mutu moko bo avandi atalia petit na moko za quelque part po jour moko akotana na lempela mutu na ngabe certa bisi ozali ngamna na ndeka souhaiter les tika ba fanti ngo yo mna ndeka souhaiter les donc ser na ngawana asoutenir na musika opema boy mwa manda opema alingite ndeko na ye akota mfuilo et certain na yo yango yo ser na ngai Lipasa el chanto to bundana yo bitumba danger na ba Brazzaville partout na pesi bambote na mbali na yo Loiseau les grands producteurs Loiseau na Brazzaville ba ibsenga mikolo za na Brazza na bite so azongi nord on a ser nanga na betaka tolo côté na ye pona yembi petro mais na pesi ba mbote na batu nyonso ba sote na raswete lese na Luanda na Turquie na Brésil Nathalie mona mai na ngai Shambu Wetu Gauthier grand artiste donganga na Brésil donc yebe na mokonzi ya ba bio so lingozo wa bio odame benza kini odame ngola contacter edonganga PV ozo makambo so okei na Turquie mon pote Landry Monda garçon capable à tout na musique format sala filme et Simba Landry Monda et certain mutuna ona zoya yebi ka bongsaka makambo pesa ba dadi bola ba grand guitariste ba mbote bisika bazali batu nyonso ba mbote
et oui viens na yo Guy ele satindeli mbote José Bokombe pas bosani yote hein on ancêtre doyen atindeli mbote donc na pesi mbote na batutu et surtout Carlos na beta c'était bana Luanda boya koyoka la bonne musique acoustique. Souhaitez-les ces chants King Cérémonie et Victor Eleison. Pourquoi Naponi Bongo on a yemba à côté musuté. Ndere yobe banzembo musupe ndere yo kana bete. Bon, pesa denine sermo perez. Banzemba kestere yo kana te. Na pesa denine sermo rezo ma mna bino. Ngomo yo compare wana maka. Kochaka maka manzambe na makambo yo te. Ya komi su koto yo. Akomi koto azongela kocha mai na TV. Musique ezaka mekato te makama musique eza veri na matoi ola nanga musique eza mateya te Malade satellitaire po te ya église ekota bato il faut louanger ya ndule ola nanga bien na explique makambo eza makamba spiritualité ya dégâts ya dimension ya nzambe po te ya ndule ya ozo comprendre et pa chanzundo e kanga il faut ndule sandule et aussi mbate okota na baroba eboki fondule oleka wapi ndule badiminaka ndule te ezoko dimine nzambe te ye bavanda ye wana grand prêtre vanda na trône ba 24 vieillards babetela kini ndule ndeka komo dimine ndule akomo dimine ba setre on a kanda ne mabe non ya dimine ndule te yaza muta idéologie wana pire mutu ayebi to yebi kop aodi mnendu l'été. Merci à toi Malade satellitaire. Soko zolo bake ami des asila abi surtout quand même ngola wana ye mais tolo ba mingi pasta essayer dans la o deni lesi tolo ba mingi basangi saka mekato te na manzambe ah certain hein merci à vous voilà on peut solliciter mon robot étant Malade satellitaire voilà donc c'est les lignes moto à cartonaki on peut acquester voilà la liste ba boss mboka bazawa bato on ngabena osa ila bango mélodie parce que et ça la peut battre musuba contacter par rapport à disque nous en studio bato balingara moi kokumisa moi libanga voilà bato baza tellement on est belé ba 13h13 ma quiz ba garçon des disques donc voilà ba fan pe avec ba Igor Nze dépression ba Léonie Mabiala donc on ngapena okotsa bango na ndenge ya mélodie ba Sidukia ku ba Tipelas viseur na kikolo donc ba Kalo Champotomani ba ta Suisse ba ta Belgique voilà bobosa na pété Chantal Bakou Chantal Bakou Mabosso voilà il ça la bien donc na tiro bana micro donc ça rend là-bas mama yo yo arbeto kaleleo nalela mama trésor trésima kuiza naleli yo 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 alberto kaleleo nalela mama Chantal Bakou yo yo maboso yalipasa na biso Igore nzembo nation naleli yo 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 mae mama nalela go mama yo yo nalela ge Léonie Mabiala naleli Léonie Mabiala mama mama mamunue oh nana mambi oh oh Sidukia kwe oh oh Mouchevi combien oh oh Mouchelvi naleli mama boya ebele boya